sur Chati La Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne Anga, chaîne Ayo, chaîne Bango, Balingranga. Nga penalila bino, il y a des gars, il y a fort parce que tout ça la msala nenge toyo kananga bino, sokinga seli bino msala, bino vous s'abonner massivement. Déjà abonnez-vous déjà na C. Bomona bakomi abonné na rouge soko cliquer oza mobimba to kobeta ma solo na biso ya lelo. Merci à mon caméraman nanga David Menga azana sima caméra abetanga toujours lili kitoko nde bozomona nga nazo ngenga boy facile David Menga aza na sima ya caméra. J'ai dit merci à ma coordonnatrice Nancy Ngalula Motema Kijos Maya na Melin, maman na Emi Ewine, elle c'est ma grande sœur propriété pas à coordonner Msala Kitoko. Merci à lui-même monsieur 001 Adolphe Modo dans le esprit supérieur na bango depuis state dans le 001 Adolphe Modo, mon pur vieux propre. Merci à Tonda Maël l'Africain libre, mon papouche, mon partenaire au fils. Balobi Yope Otika Kachati, la starté. Masolo na biso ya lelo eza masolo ya 100% love. 100% love. 100% love na biso ya lelo tokobeta sujet na biso zanini. Voilà. Nanga mingi kopé maso nazo beta masolo bolingo parce que bolingo nde yango papa, bolingo nde yango mama, bolingo nde salanga na yo to vivre bolingo nde sala ki nzambe apesa mwana na ye moko Jésus Christ au nom de l'amour pour biso lelo tozala sauver na masumu quoi. Nzambe bolingo na enda sala que biso lelo tozala Chati La Star veut dire lelo bomona nga nazo ngenga boye parce que Dieu est amour, voilà. Betaka bolingo to betaka parce que yango ne makam voilà 100% love na biso lelo tozolobela bolingo ya musika, bolingo ba réseaux sociaux, bolingo ya commission, bolingo ya ba photo. Est-ce que existera paix? Est-ce que ezala paix vérité? Est-ce que ezala paix à solo? Est-ce que comme rappel na suka? Point d'interrogation, nazu bapel ya bato ebele. Nazu bapel ya bato ebele libanda mboka a pe na Kinshasa. Balobi nanga Chati pourquoi bozo lobela bolingote ya ba réseaux sociaux, pourquoi bozo lobela bolingote ya ba ya musika quoi, bolingo ya ba photo. Lelo tozomona bato bazo za la publier. Je m'excuse. Bazo za la publier qui est mutakala publier qui est asali boye publier pour boyani izo za la nini izo za la pona nini. Pourquoi balobi bolingo ya ba réseaux sociaux bolingo ya bato bomona na noté ngasko na poser bino baboni na nga question. Est-ce que bolingo ya ba réseaux sociaux ezara ya solo? Pour répondre, n'ebi qui nous a réponse. Est-ce que existera? Est-ce que comme rappel na suka? Nazana appel ya mutumo na pota bengi albinanga Chati. Nazaki na bolingo nanga ya Kinshasa. Nabi non te tozongaka na mboka, to ke nubala na mboka. Tandis que bandeko na biso pe kuna bazotula. Tolo baka bongo bazotula, to ko balaka quand même étranger te quoi. Donc tozongaka na mboka to ke nubala ka mingi na mboka. Ndeko mobala ye na Kinshasa asali bolingo kande baloba na musika na ba Facebook na ba WhatsApp a créer bolingo na ye a komisango goût ba benganaka ba sololaka tindaka mo ba mbongo tout ça et ça là que mobala kiti sur le terrain a kiti na Kinshasa amona ni na mwasi na ye bakutani basali o nyoso tout basalaka parce que d'abord bandango depuis musika mobala moni comportement ya mwasi abi bon ça va aza mwasi onga na kobala mobala zongi poto asali ba démarche akangisi bambongo habité na bengisa sikoyo mwasi nanga ayasko nakini tango yo sala bongo mwasi wana oyo mobali asali ba dépense tala bon na poto ya pasi hein bon eza vraiment pasi. Césarine Omari, c'est ma grande sœur, c'est ma maman chérie depuis les États-Unis. Aïpsinga Bichati, Chanel. Bon, ils ont passé na poto. Talara Mikolo ba comme na hiver, hein. Mikolo ba comme malili pende comme oya. Même toi là, 4h du matin. Aki kayu, aki lukambongo. Mais à celle ba démarche, ba $4,000, ba $5,000, ba $6,000 plus même. Wa ko so ma belé na ye, hein. Ma belé na kinko les a ba 2,500 au mois ma belé na yo.
moi 1500 pe na ndenga ya mboloko so tour mabe roza pe moi esika no ya moi mkie pe moi carré na yo otongi pe moi elo no moi mkie ndeko mobala habitin na privilégié na moi sinanga bolingo nanga aya alongoli yo na kin o mati avion oketi na poto okomi kuna o se soumettre obité mon ye omoni mwinda poto bandeko balingami mwasi azwi ba coaching po batala kinois biso ba congolais précisément ba kinois o bana mboka bazelaka mutu sa uti kin aye ba homo coacher azwi coaching abasa poto omoni kutu awa ezala boy mwasi aza foso soko lingi funda ye akokende 100 mètres o soko boti bana o bando futa bana o bando zambonga bana tout ça ba coacher azwi coaching moi ça changer makanisi moi ça comme impoli rolobani boire répondre mabe o sala boire sala mabe to boti bana mibale to mowelela mbonga bana ti na minute ndo to loba boye baza na procédure ya divorce moi si wana azobotola e bana po achaye msika ya bana ozomona ndeko mobali wana ibisinga lobi naza na 2 petites sœurs nanga en Afrique o na kokape ko bengisa bango na place ya la fille en question mais na bakite na bengisa bolingo nanga mais tala makambu oyo bolingo ngo esalinga yaya ndeko moi si pas ozali sozoyo kanga so kotala nga émission oyo quelle trahison quelle déception sko yebisa ngai bato batikali bazana ba copain na bango na Europe est-ce que mibali wana bazwa su courage obengisa bango bazwa te pona nini po muyaka moko afingisa bayaka nyonso mobali wana benginga alobi nanga chati meka mpe kosola lisolo na bato tala kananga kai komelinga na yoki yango na partager yango lelo na bino pe boyoka ngo bopesanga ba point de vue na bino ndeko mosi moko pe awa na kin abenginga to solo la chatiaka na mona osala mo bémission na moni ko mosala bémission ya bolingo nazana copain nanga to banda depuis en Afrique to banda depuis awa to sala 2 ans mobala zuka horoscope ndenge zalaka akepoto akende banzela bangula ayokota poto babota ki mwana moko moi satikali na mwana awa mobala komi na poto azotindela pe moi tinde ezalaka ka fa lukama mukanda azwa nini nzamba sungaka te azwi mukanda tindela pe moi sina moi ba quelque chose mukie azotinda tout ça et ko sala que mobali ayeko zwa mwasi mususu wapi na Facebook balingani na Facebook babalani na Facebook eloba lango mon pur vieux rason baboti pe na Facebook mwasi a troublé mobali mutu na mitondo tolo baboye mobali wana seli fi wana na Facebook ba démarche s'il vous plaît ok poto mama mwana na ye o ba souffra balia ba mikata 500 bakaboli azotikala po abengisa mwasi oyo amoneli ye pasi te mwasi oyo azata na mwana na ye te fi wana benga olela abishati na sani bafi bakomi na bakoti baloge bafi bakoti bavodour bafi bakomi kosukola bango banzoto po anini po bayiba mibala baninga bayiba bango wapi na ba réseaux sociaux na ba Facebook na ba WhatsApp na ba Snapchat na ba Instagram a poster photo mo bomo na ka photo mo sazongela ye mutongela te biloko ezakati na ende zongela azwi mobala bato abotoli ye wana azomika okende poto mukolo mobali azotikala awa na Kinshasa na mwana uzomona nde babolingo ya ba réseaux sociaux ezokopanza uzokomona ndenge nini désordre ezokokota na babolingo ya réseaux sociaux to sasko nini mibali balobi totika na biso tobala na ka biso na biso na poto totosa nini basi pe balobi totika na biso tolinganaka te to ndenge nini c'était la point de vue na mwa moke toyokota na libala commission libala commission tokodinda penza makasi te menga na opposer ka question est-ce libala commission
eza mabe to eza malamu naseki po naebelo oni esekisi ngai veut dire naebelo oni esekisi nga papa te belé pe boza wana na poto bolimbisa nga bokende na bino mabala commission mibali balinga bino te amona ira ndeko ne mo baza kuna lakisi ye photo abengisi yo lelo oza kuna okoma pe osala mbali mabe okoma pe osala mbali banko onzeli kuti mobala ngo abengaki yo na nzela alingaka onzoka alingane pe yo te lingane yo te yaya alingaka yo te amonaka on na nzela ya grande sœur na yo na nzela petite copine na yo plutôt amonaka yo nde agraka yo nde lelo oza kuna mais va un peu kimiati ya nini oh ozo comprendre ba mabala lelo ya ba réseaux sociaux to ya ba musika ezo porter biso pe ba problème ebele tel que mobali soki bolingani na Facebook tindelanga photo libele tindelanga photo mupende tindelanga photo ya nini mais soko lobi ne kana otinda te alors ça elo dépense te arotine lombongo futa ndako te arotine lombongo sala osoma mafuta koparola te arotine lombongo provision te donc bolingo ya ba réseaux sociaux et comme échange otinenga photo nga tinelo code otinenga vidéo nga tinelo code ce qu'on a évité tout ça porno parce que porno des arabongo porno sur saliango ba fouti bongo on t'en paye mais ce qu'on t'a bobé en bolingo na évité bolingo en échange il y a photo bongo non et baté donc pour faire comprendre ngana no bande on a vu la photo bande on a vu ya goma batoto ya goma bande on a vu bo libana mboka pour faire comprendre ngana bo ibsanga to commencer échange na bino les arabes bolingo so les échanges boya na mino bolingo te do baka ke chati na sepela no makasi to commencer à se change otinenga vidéo nga tinena nga yombongo so pourquoi bokotela na nzela bolingo ke na lingi yo ozama si kitoko après osengaka vidéo osengaka to benga l'appel vidéo omona l'accent boy tomba l'action après lobi nango otindi ce que to sani to tourner en rond ce que on mona ngona na appel vidéo o mona ngona banini obaye yango osengi film sukotoyo osengi film sukotoyo osengi film sukotoyo après obi ba fia Kinshasa baza ba faible ba fia Kinshasa baza ba lokoso ba fia Kinshasa ba fia nzala mais yebisanga ngana toza copine copain soko lobi na la ki ça peut-être nzoto na ngana téléphone basi msu ba laksana bango on de l'amour so obenga ngai faible na sens ni obenga ngai lokoso na sens ni butu matata lo bana ngo fali pupa matata na matata to yebite lelo o pe ba musicien pe ba komi ko sabola ba fiao na ba vidéo e komi butu lolo ozo mona to suka na ngo wapi to tika na so ba bolinga musika to tika te boyebsanga na yeba to tika na biso mamboti na ba photo na ba vidéo soko lingino ka mwasi obomi onka na mutema ovandi tango ya na Afrique oluki ka fiango bokutani mbala moko bo solo limbala moko botika nso créer ba bolinga musika oyo ezo buture nango nelo monter yeke nango pe musika te voilà ezaki moi partage nanga muke na bana partager na bino na 100% love nanga ya lelo na baki to mekampo solo bolinga musika soki to oke nango wapi bolinga musika bolinga ba réseaux sociaux bolinga téléphone to oke nango wapi suka nango eza nini bits nango eza nini objectif nango eza bo changer ngo kombo to benga ngo subolingo to benga ngo te change allez-y comprendre to benga ngo te change to benga ngo ta showbiz to benga ngo ta business moi to comprendre que ça ngo business ça ngo bolingo te mais to comme a décevoir nga ataki copine a décevoir yo ndenge nini po yo bando senga ba photo mutakala na 5 à 6 filles tango yena kin okomi no tel okomi na embarras de choix oye batena bengisa chati o na bengisa kingani o na bengisa Lorette o Mimi o Linda o nani allez otuta nti ba fi awa e komi o ba fi Kinshasa ba faible bo makasi bino nde ba faible bino nde koza ba faible makasi bo ba faible po ba mipendo bomona kuna ya kitoko me bolinga ka mupenda chati la star ala sabino na photo mais yango bomona ndana émission
On émission te mon caméra béton non ba mon non béton ba mon kasi mon no kasi yango ah voilà mon yango wa yango wana ko lingi sina sindo sina photo o sana ngo nini yaya yebsanga inde ko molingani o sana ngo nini voilà. C'était la Chati la star, Mutunabino, Boyinangate, Naka Mutunabino, Naka Mutunabino, to solo la qui karato betama solota pour sotolobité. Ma BP, Tskalara, ma béto, le maman Mukieto, mais quand on peut changer comportement n'abisso, on est des Congolais, on est essuyés partout. Mboka New York, Soba, le Belaka, Congolais. Pourquoi? Pour Nani? Comportement n'abisso changer. Quand ça rabat tout ça, bimi demande en Mboka, ba culture na bango to mutu na bango échanger. Mais non, mon aneti, ba tu bobi ma demande en Mboka mutu na bango ezobeba. Je sais pas mutu na bango ezobeba ma casse. Mais tout ça l'effort, tout mais quand on peut changer comportement n'abisso voilà. C'était la Chati la star, on a mis un peu de solo na bino, to me que beta ma solo ya bolingo 100% love. Bon puis ça ba question, dès quand on a tout dans la sous émission nanga est bolingo. Il y a téléphone, il y a réseaux sociaux, et ça m'a bé to malam. Non, c'est la réponse na bino, boy psanga na numéro les affichés wana, bo pesa ba réponse na bino. Merci à David Menga à la caméra. Ozala ki wana penza pona nga bilili kitoko, balobi ba Gucci na makolo, ba Gucci veut dire que ba Gucci ezo sala nango kaka balobi la sap ne tombera jamais. Voilà. Voilà, bah merci beaucoup à Nansinga le moté maquilleuse parce que ce beau monde a roulé à Kitoro boy. C'est ma grande sœur propre depuis Mélé. Babiende à Salara acheter la star dans le moment à Amy et Winner. Merci à ma maman chérie aussi. Yepé babi va coller au comme déjà. Bon, mon on va calamine na bénissé Zoya. Maman Césarine depuis États-Unis. Merci à mon petit frère propre Alda Chims. Merci à mes partenaires Ndaya Maëlle l'Africain libre mon papouche. Merci à toi aussi mais c'est 001 Adolphe Mbodo. Balobi Yopé esprit supérieur na bango. Merci à toi aussi David Elito. Yopozawana Pona Ngai. Merci, moi je vous aime tant. Vous continuez à s'abonner. Bisous, bye.